te na bino bandeko banson oyo bozwi lisusu libaku ya kolanda biso na kati ya etando na bino Vuvamu TV 2019. Lelo lisusu ezali esengo makasi ngai wa bino kumungala oyo na rendez-vous na biso ya ba weekend nyonso tokutani su lelo na kati ya émission na biso oyo tolobelaka mabe ya mokili. Mabe nyonso eza koleka na kati ya société na biso oyo tango mosusu totiraka attention pena na yango te. Attention na biso ezali na esika mosusu nzoka yango pe makambo ezali ebele na biteni wana nde biso toyaka na manako oyo mpona kolamusa toujours bino makanisi bokutana bososoli ya koyeba nini na nini oyo eza koleka, nini na nini oyo eza kosimba te, nini na nini oyo il faut totelemela. Lelo toye mpo tolobela likambo na nkota minoko, langue nationale. Pona nini ba langue nationale na biso tolingi ko utiliser yango te na moment oyo eza kosenga penza po esunga peuple wana pena toke mingi na ba politicien na ba oyo baokumba biso na bakonzi munoko ya mboka na tango oyo esengi esunga peuple tozosalela yango te. Mais soki tolingi toflate peuple tosaleli munoko wana yango lelo naye kodénoncer yango ekosua kaka bino mpe bomesana bokofinga kaka biso mpe tokolemba te tokokoba kaka koloba ti conscience ya bato ekoka na kosala. Lelo politicien soki aza na posa eloko moko epa population tozwi ndakisa ya période ya campagne électorale to banda kaka tozwa ata wana lokola eza makambo oyo touti nango kala mingi te. Partout balekaki mutu asalaki discours na français azalaki te, mutu asalaki discours na français azalaki te, o anglais azalaki te. Batu nyonso bautilisaki ba langue nationale na biso. Soki aza na kote public wana eyebi lingala ozokamwake vio abetaka lingala nde boye akota na baterme alangila nyonso azokota yango mpena elekeli bino. Soki ake na kote bayebi lingala te, soit kote ya Kikongo to Swahili to Chiluba, soki ayebi moko ya minoko wana akosadresse na bango na minoko wana. Soki ayebi Chiluba aloba na Chiluba, soki ayebi Swahili aloba na Swahili, soki ayebi Kikongo aloba na Kikongo. Basalelaki français te, basalelaki anglais te, soki pe ki chinois te, soki nini te, bakotaki na ba langue nationale. Soki ake na bamboka wana eke ayebi langue wana te, langue nationale oyo elobamaka kuna te, ayebi ka lingala, bazotia interprète ya langue nationale. Ya lobi na lingala langue nationale ba interpréter na munoko oyo elobamaka na mboka wana. Mais na suka il faut ça l'effort aloba ta 2-3 mots na langue nationale elobamaka kuna. Par exemple ayebi Swahili te, akeya lobaki na lingala interprète azotia na Swahili. Mais na suka il faut boire kata mo eloko moko wana zoki bozuri public egangi po ba se retrouver partout tout le monde yango esalama bongo. Et yango wana esalaki ke peuple a capté message na bango kwa ke na kata message yango démagogie na démagogie ezalaka ka bongo lokuta na lokuta. Mais peuple a pesi bango ba voix a voté bango lelo baza bakonzi po bazali na besoin peuple basaleli langue nationale bola nanga bien. Mais soki ba accéder parce que misalo basala ke ya nation pona ba congolais po peuple ezala bien. Mais to komo kende sikoyo tozwa nanu hymne national le yembo ya lokumu ya mboka eyemba makana munoko ni mais bengami hymne national. Bon, biso pe totangi ba classe yango mingi te, français yango pe toyebi te. Mais tant que national
mais ezoyembama na langue étrangère. Est-ce que eza na valeur nango pena yaki hymne national? Même ye population, est-ce que akaptaka pena sens ya maloba oyo eza na kati? Parce que eza lokola devise serment moko ya mboka mobimba oyo il faut elata bato nyonso po epesa sentiment wana patriotique. Bomona mbala ebele tokoloba te mpo naloba eke na émission na bando loba kaka tokoillustre eloko moko te mpo nyonso nazoloba bino moko na mitu na bino bozoillustre yango parce que bovivaka yango botalaka yango boyebi yango. Bamikro etambola bato bayemba hymne national boyebi bamabaku boni ebete ekoma lokola neti awasala comédie mais awasala comédie te parce que eza na monoko ya mboka na ye te. Nini apase yali kotraduire yango eyembama parce que eza national, hymne national. Pourquoi eyembama na minoko ya bapaya? Ntango mosusu ngai nde mutu français yango naomanyola yango malamu te. Tokei na assemblée nationale, assemblée nationale. Boyoki yango bien, assemblée nationale. Bato pe ya mayele kaka mutu batondi kuna diplômé d'état aza te ebani na gradué mata balicencié badocteur mais yoka kombo ya eloko wana assemblée nationale. Mais na règlement nango langue nationale ko utiliser yango te mpona olekisa message. Message il faut eleka na français. Français langue officielle. Mais c'est la colonisation. Tu vois, quand tu as le néocolonialisme. Français, on a colonisation, mutu yaki nango. Ce qui peut utiliser en pour contact na bapaya. Oui. Mais rôle à interprète les années. Les lots que Corée, ok Chine, ok Arabie Saoudite. Ata mukonzi ana yebi munoko yo lobaka aloba ngote akoloba munoko na bango interprète asali musana. Mais comment biswawa français wana assemblée nationale message obino bolekisaka kuna débat bosalaka kuna eza pona ba français eza pona ba étranger to eza pona biso ba congolais. Yango mona même batu kutu ata bocha en direct na TV botala te po eza na français. Or, eza makambo na bango, makambo ya ba vie na bango de bino boza ko traiter. Na kanisa ki basala ki ba awa ba ko changer. Mais ba telemi na likambo na français wana. Français na cravate. Na moni ba pimeli mutu parole, o po ache cravate te. Cravate ba kisaka pourcentage combien ya mayele. Po mutu aloba likambo za na tina, il faut la ta cravate. Ba futilité moko epola, mais ba tata mibimba yoka ba titre. Bon honorable bosala makasi na makambo wana bosala makasi. Il faut débeleka na minoko na biso oyo ayebi chiluba lobi na chiluba oyo ayebi nini peuple a capté message. Peuple faut capter message. Bobenga bien assemblée nationale bato ba vota ki bino ba français te ba étranger te ba congolais. Oh, la majorité ba yebi ne ba langue nationale na bango ba yebi français te. Tokei ba assemblée provinciale. Luana est sous somme. Assemblée provinciale est sous somme. Eza ya province. Assemblée provinciale ya Congo central. Soki ya Katanga, ya Kwilu, soki ya Kwangu. Soki ya nini mais ba oloba français message nini oyo peuple na bino na ko capter yango boloba na minoko eloba makana biteni wana soki eza na zone swahiliphone boloba na swahili soki eza na zone soki lubaphone boloba na chiluba soki eza na lwa soki kongo boloba na kikongo. Eza nini complexe kozanga koyeba ebele to eza nini bolimbola biso po bobengi yango bongo eza elati déjà titre moko eza spécifique na yango provincial etali province wana français ekolukani na kati
comme na balango. Moussou plus grave. Même tina l'église. Pasteur azana emu payate. Alo baka na lingala. Majorité ya batuke bazana kate église na baka lingala. Mais kolia batuka tant pamba kilti yefalo baka na français interprète lo balisu na lingala. Moko mona côté msusu ke interprète BBC yemo ka bongisi na lingala yesusu. Mais pour ane olobino ka na lingala te bo gagner kaka temps mbala moko. Olia ko perdre batu temps et belé. Parce que on a peu comme si batu msusu ba fainéant. Trop de temps à l'église. Or il faut musala. Donc les kambu na langue oyo. Mais on les kabatu kaboy. Ou soit tu peux changer la dénomination ya babilo kango. Ils allaient sur hymne nationalité, ils allaient sur assemblée nationalité, ils allaient sur assemblée provinciale. Te bolu ke lango ba kombo moro boy. Pour ceux déjà ka bo français ne bo lo bakuna. Ils ont bal cadré déjà na dénomination ya bilo kango. Ils ont cadré. Ils ont cadré ta mukete. Ils ont cadré. Biso na moi oh ya biso bwanya tozana ngo to moni kezo cadrete batu mususu bazana makambu ya tina ya makasi ya koloba kuna akotika la kozwa maloba te po azobanga so kote ale achela mokile gangi so ki kote ya il ache elle eboti problème vomia vanda azela ka qui sont pour qui sont contre babeti mesa non botika batu ba s'exprimer na munoko bazana ngo facilité parce que na batu nyonso mutu oya bungi langue nationale oyo eloba makana mboka na ye azate batu nyonso bayebi tant bokende koluka pouvoir bo utiliser ki français te bo utiliser français te ba discours na bino nyonso bo salisa na campagne awo okoyoka o meeting bo bengisi meeting populaire mingi ba bo utiliser kaka langue nationale okinganja kosala meeting place boye quel que soit ba diplôme na ye o ya zanango akosala discours na ye na munoko ya mboka akosala discours na ye na munoko ya mboka mais kokamwa tangu bozwi nini kuna ozwi pouvoir ale obaluki pe eloko mo seksanga omona souvent bayaka na ba meeting wana abeti o ndenge babenga soki relax msumwa chemise moko boya liputa msumwa bubu moko boye donc ami chepe na ye na peuple communion mais soki bazwi pouvoir aki akoti na veste na cravate esili abosani peuple français ezongi na monoko donc otala pe baindisi wana basymbole wana faut kotala yango eza penza ya malamu te eza makambo ya bwanya te alors omona mutu mususu chef traditionnel chef nini aza na choix te akomi fo akotaka na bateni wana po règlement elobi yango qui vous dit que teni ya malamu o mutu fo alata eza kaka ifo veste na cravate mutu alata yango te aza na droit ya parole te yango bakisaka pourcentage nini ya mayele ya baide na mutu ya mutu eza mawa mingi pasi pe mawa mais tokolemba koloba te parce que toyebi ke oyo tolobaka ekomelaka bino bosalela te biso tolobi po kolala kolamuka lobi ezaka na temps nango oyo nature adesidaka makambo na ye mosusu parce que oyo eza bainterpellation mokolo nature ekobeta loboko na mesa parce que kolo mokili azali nzambe azali oyo aza représente na bikelamu nyonso to komona na mokili tobengi nature lobi nango ntango akobeta loboko na mesa pu akoyeba ndenge akoefase babétise wana nyonso na ndenge sikoyo ya brutalité. Donc bandeko na ngai batata bamama bandeko tozwa conscience wana ozomona mutu azopinir mwana na ye mpo mwana alobi langue nationale
Quel niveau à bêtise? Quel niveau à bêtise? Mais fumu kimbango alobaki bolakisa bana na bino minoko na bango, bolakisa bana na bino minoko ya mboka. Mayele ya mondele kokoma pamba, mondele kokoma moyindo, moyindo kokoma mondele. Aliloba wana nde tokei mpenza na suka ya manaka na biso mokolo ya lelo. Toujours matondo mingi na bayi oyo basungaka biso mpo bomona bilili na biso ekomi epai na bino. Ndeko kwa ku image na caméra pe ndeko Ntimba superlatif tobosani te DT na biso oyo asimbi technique nyonso, ingénieur Lusadio Pyramide, motema ya la Mamu international, Mamu Kandolo Kamiti ya Congo, mobundi monene, mobundi incontesté oyo azolite mpona bien-être ya bayindo. Nga kutu déjà na bengaka ye déjà à l'avance héroïne africaine po azolanda matambe ya bahéroïne na biso ya makasi yaki Mpavita Nengwa Ndinga oyo babundaki etumba ya mabele. Tobosani te ya biso directeur de programme Mokambi Ndombele Botale pe équipe munene costaud ya bamwangisi nsambo oyo ezosala nyonso beveille ya bato. Elobi ndeko Ndombele Botale conscience eza na vitamine te, mais inconscience batie yango engrais chimique po inconscience ekola na kati ya bato te. Tour oyo tokolamusa conscience ya bato. Tosuki wana bokutani na ngai wa bino ndeko Kumungala na manaka mosusu ezali koya. Matondo mingi.